que ça aura une semaine. Parce que les cacaras va continuer, les cacaras est pelé, mais à chaque place où on a été. Mais un pour les bêtes qui m'a dit, il y a un laxi aussi, il y a beaucoup de mais ceux qui voulaient continuer, qui sont sous, il y a beaucoup de type. Donc, ça passe. L'État n'a biso, aïe batang oiseau, kambamboka, aïe bapé, obomisaka peuple yango. Tout les appels à ma place, monsieur Bakou côté Kati. Kasi habité kateka neti place wana tango basino basaka bilanga mai bande kokota te mais soko nzui lelo ndenge soko na vallée okulela tokemba mutu aolonga nde soki akende soki wapona koluka bana balia mais yango esusu epuis bambuteyage ofesila mpe eza ebele ya kosalela mboka bazonomeka baministre o gouvernement ntango bakoya awa babanda kosalelaka mpona intere na bango misala yango oyo tomona ata gouverneur aya boyoke te na asala suivi so ezana no courant ngai na vandi na tiako naza na masina na quartier bisika tozali courant ezali jour moko deuxième jour de lestage et puis jour moko wana par exemple lelo eza journée ya courant tozwi yango te ekoya kaka na 0h arrivé 6h bakati Heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Océan du Congo. Voilà, toza awana po njili. Toko kala ndenge nini mula et bebisaki po njili parce que toza na la République démocratique du Congo, il faut face à la population et tambola et ba nini ezo le kana kati République démocratique du Congo. Voilà ngana équipe Mombaya Océan du Congo nde tokitaki sur terrain pour la kotala dégâts nini mbula oyo et betaki essayer Pourquoi ça peut njili ndenge nini to yokaki mais biso moko to yeto vivre yango totala ndenge nini dega ya mbula eseme ko salama. Voilà balandi ya Océan du Congo na kotika bino bolanda ba image ndenge nini tozoleka kabuya l'homme puissant soko za d'accord nanga tokende longo na yo tozwa ba imboka oyo bavandaka nzinga ya po ya maya njili tolanda bango ndenge nini bakopesa ba explication ma elekaki na kasi ya mbula ya lobi tolanda Bonjour mon amboka. Bonjour. Papa to si komona yo awa ovandaka koto yo. Na banda koto na masina peko. Voilà to moni po ya njile siko kwea ekoi na dega ya nini ekoi pourquoi? Po ya manjilo il faut bukanaka bata ofede bayaka mbangu bayaka kobongisango maya mfula mbuka place sana bata ofede bayaka kobongisango bachema beton ya se kocha bacha beton na maya mfula soki beti elekana nango pe bien deuxième tour camion moko munene ya baseli ya dipine yango nde mutu ayoki kosala accident ekobuka place wana kobuka ebuki place wana banda mardi ti mardi omvula ebetaki esalaka une semaine bato balekaka bakonzi balekaka epele mais à chaque place wana te
mais mvula ebetaki mardi yango wana elakisi bango si ya kobukana wana mais soki mvula ekontinuaki lisusu elingaki kobukana ti po voilà message non ni européen na bakonzi ya mboka parce que eza nzela ya bato nyonso balekaka baétranger bana mboka message non ni européen na bakonzi ya mboka basala nini po ete badega boetika kosala te message ya boye na mboka na tuna kaka bato ya kompagnie oyo bango bazozwa mpo basi batongaka prince na biso mpasi tozala bien bazala nde bato oyo malamu bazotongela biso eloko oyo ekoumela mais nazoyoka bazoyoba na ngai boko nde baza boyam sur 3 jours 4 jours bakoki kosilisa yango mais 3 jours 4 jours wana so basala 3 jours 4 jours eza lokola basala na motema moto mpo basalela biso eloko moko boye tomona ata esali 1 mois ata 2 mois mais ezala eloko moko ya ndire ewumela kati mpasi biso tolekanaka kaka awa so mpo ebukani po eza koleka te oleka te ata nani oleka te. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa liloba na yo po te kotala ke po ya mai ya njili oyo eza nzela ya biso nyonso tolekaka ata yo moko po ke mosala il faut leka nzela oyo komona yango sika okweya mpo na yo omoni yango ndenge nini nzela il faut ebukanaka to ndenge nini mama eza mpasi na mawa po kotala mboka na biso eloko tolobaka yango maintes fois nzela oyo babelge batika yango me misala nyonso eyaka kaka kosalema na nzela oyo po bimisa banzela ya sika tala mai ya njili kobanda likolo ti se ezaka na pont moko oyo na boulevard me soki banzela secondaire ezalaka banzela mosusu bamakambo oyo okomaka te charge nyonso mpo oyo etongama kala me suivi mpe ezalaka te kaka soki balingi babongisa place moko boye babongisi makambo ekomaka ya kobongisa babisika oyo basala deja me batalaka te tosala nini mpo babisika oyo ewumeli toyeba lolenge nini kobongisa yango eza danger soki mbula yango ekontinuaka lisusu mbele mpo mobimba ekatani soki mpo mobimba oyo ekatani nzela nini lisusu oyo balingaki baleke donc eza pasi leta na biso ayeba ntango azokamba mboka ayeba mpe kobongisaka peuple yango totala Laurent Désiré Kabila soki totali mbula oyo ebetaki bandako ebebi bato babungisi babiloko mais Kabila lepera ye na 3 mois ya pamba amoni ke kote ya station télévision kama etondaka na bandako asalela bango terase monene po équilibré mai moyen etonda su na bandako eza te mais bakonzi na biso bazoya sika bafongolaka mpe mitema wana batalaka lolenge nini koprotege peuple po bokonzi yango eutaka epa peuple mais ntango bozonéglige peuple yango bozobongisela peuple banzela te bozobongisela peuple kolia te bozobongisela peuple santé te mais eza bokonzi ya ndenge nini donc eza pasi tolobi kaka ke bato bazoya bameka kobongisa mboka tokende liboso ke mboka ekweyaka na libulu bino bayi bovandaka kote oyo mbula ndenge ebetaki avant nono mbula ebeta eloko nini esalemeno na point ya mai ya njili. Merci pour la parole. Les premières années, si événement commence à Malobi, ça fait déjà 2 semaines là, quelques jours. Bitamboula tamboula, le chauffeur na biso ya ba demi terrain. Aouti boye, a pas quitter ça. Batu abalu qui brisque. Alors, quand même il y a ben ba chinois wana, pas 30 tonnes. Alex il charge. Koya zoya esprit de vie wana sprinter et bimele brisque. Alors, tant que bimele brisque, ba frère na bango ezalaka ya kopomper. Na moment na moyen akanga frère ezala quitté à dévier. Tant a dévier azoya vers boye ba jipesa ko bato ba kipemena bazo tindika eboye. Aye a tout ticket. Tant que tout ticket tikele nzela aye a tout ticket sprinter. Tant a dévier maman moko vuka matauté gabitabe. A risque za maman wana. L'état wana ba roulage ya biso ba profiter ba kimisi sprinter wana kimi boy. Ba roulage ba DVC koya yaki amoni ke ari dans le risque. Il fallait que toi ya akoya na point manji. Alors là comme il y a ba piéton si charge azalaki nango et si kana déjà réseau salam ba trace salamaka directement na nina ba piéton et bukani.
Alors tant que bukani et ce qui peut taper la mutuka wana chauffeur déjà devient qui na bakangi muninga ne bamemi ni na la police ni constant te awa la société ni constant bayebake ndenga kitaki wale ko buka c'est qui déjà ni wana charge ba fatigue ba tala balandela balandeli te bazi mutuka bake babwaki mabanga baki batiki na la police papa et c'est qui déjà li dessous alors mbule beta kilobi la main zoya et koti en plus na sewana yaki na supporter eza polele mabele kaka bongo mabele apete alors nde na komona ba cadre ya OVD baye tango baye biso mba moto ye nde tozwi to bloquer nzela alors ni teteke no yanga ya kosuivi ya koaider mwana moto na mwana classe na garçon moko télémarque pour des biseke d'abisi bango bolongwa le temps que garçon a déplacé awa tobandi kutu kotanga 1 2 3 azoya donc heureusement que mopanzi wana aza na mwa nini nde ebombi yango po soki tolobaki kaka intervention eyaka te ndele mai wana bandeki kolia heureusement na boye basala deya beton alors ntango basala mosala naosenga na mokonzi ya mboka tozala te lokola na gouvernement tokoleka bazobimisa mbongo suivi ezozala te baosa bambongo baotya na poche tosengi na président Félix Tshisekedi bato oyo azotya na baministère azala rigueur avec bango et puis tokosenga babimisa mbongo basala po oyo babimisa susu po oyo kuna ya Kingabwa kota po amanjili wana babakisa susu po oyo bimaka boye même ata baboye baplace ezali tozalaka na place moko awa tozalaka awa baaccident esalamaka trop place oyo ou bien kolone bienvenu atindaka belema na ye batya barrière place oyo na place ya Shekina po basprit tero basprit de vie bango nde mutu baza cause et puis aki chauffeur moko améritaki soki mpo na ngai naki na mbongo fale bakabela ye mais bazwi ye baki kokange lisusu voilà message na yo na bakonzi ya mboka mpona maesi kosalema mpona mvula oyo esili kobeta nakosenga bakonzi ya mboka eza mpe na baplace mosusu bakoki koteka te bateki wapi kasi na bitekateka neti place wana ntango bachinois basalaka bilanga mai ebandeki kokota te mais soki ozwi lelo ndenge soki okoti na vale okolela et à part wana soki bozwi temps boke vers aéroport bomona susu esalami bato aovede bazala baimage donc ozo risque soki tokabwana te tokokabwana kuna nga na osengaka na chef de l'état amettre garde na bato baotya ministre nyonso akosala asala mpo na intérêt neti basala mpo na intérêt ya mboka okomprendre basala mpo na intérêt ya mboka et puis oyo atali makambo ya mapinga komama makambo so ezoleka wana barrière bakonzi ya mboka babeke soki moto aye retard baprotege ye mais ya kobeta ya maboko milai biso olingi eloko wana te tokemba moto aolongwa biso akende soki bapona koluka bana balia mais yango esusu epuis bambuteyage ofesila. Voilà, merci papa. Ça va, merci. Bonjour maman. Papa, message na yo pona komona te ndenge po ya mayanji ese kokukana. Message na yo na bakonzi ya mboka. Bon, merci maman. Message onga na kopesa na bakonzi ya mboka. Bakonzi ya mboka batelele biso likambo po fo basala ngo na lombango. Nayoki yango depuis lobby na ba 12h. Nana vandaka na debonoma. Awa nayoki na poko na komi kozonga bakilian bazoyebisanga na nzela ke pont ya njili ebukani nde nayeboye afana bima nalobi ke naya kotala ntango namoni nayebaki deja ke eloko bazosala oyo esalamaki deja eleki ba 2 mois ou bien toloba ata 4 mois ebukanaki lisusu babongisaki kaka bongo bato bazopesa biso mpona basalela biso misala oyo suivi ya malamu eza te mpo balandelaka bango nanu ntango bazosala oza baaventure basalaka biso soki baétranger soki bato ya wapi toyebi te bakonzi ya mboka bolandelaka misala ya mboka botie boye boyebi ke bodepanse mboka ebele mponake basala eloko oyo mbongo wana ntango ezoya bato wana bakaboli kaka mpona kokabola me bakozwaka basalaire na bango ke bafuti bango bien
mais bolandela mosala basala goudron nini oyo batielaka biso goudron basali mpenza batie caniveau ya kitoko balandeli bamoni ke basalaki caniveau ya kitoko batie ata baescalier kobandaka coin oyo ematiti kuna bakangi batie goudron ya bien bakangi mosala wana bien mpenza bakonzi balandelaka oyo bakoyele biso kaka bachinois wana bachinois basali ou bien ndenge basalaki na bato ya ovd mpe basalaka misala me misala na bango ezalaka kitoko te ata kobamba mabulu na nzela bazobamba kaka boye lelo oye koleka wana ale mabulu wana ekomi ya ozonyata kaka boye ekomi lisu libulu kale même place wana obambi lelo lobi baye ezongeli kaka place wana ebukanaki la fois passé basali kaka bongo nde message na pesi balandelaka nde bato oyo misala mpe eza ebele ya kosalela mboka bazonome kaka baministre au gouvernement ntango bakoya awa babanda kosalelaka mpo na intérêt na bango misala yango oyo tomona ata gouverneur aya boye te na asala suivi tomona bango te aye kosalaka suivi ke te mosala basala oyo napesi mpe mwa ide basala yango na ndenge ya malamu tomona bango te siko gouvernement ntango ekobima mabulu mpe eza ebele na banzela mosusu okuta mpenza mai mpenza boye okoleka na motuka te bie moto te fo débrie nzela kote ya bapieton basale biso mosala kitoko nde likambo wana aluka yango wana bakonzi balandela bango bakonzi balandelaka misala mpe Papa, mais point de vue na yo par rapport ya maïsi koleka na point njili bon liloba suka nga na oloba soki namoni mpena point ya ma ya njili oyo ezongi mpena normal mpena ndenge ezalaki mituka ezoleka mpena kitoko bato bamoto baoleka kitoko biso mpe bato makolo totambola kitoko esalanga esengo mingi po banzela mosusu soki ebukani omona babongisi esi mais oyo bande ebukana tomona solution moko te ebukanaki lobi ntango mbula heureusement chance kuti ndenge ebukanaki na butu poso na moni dega elingi eza makasi bato banga bakufa tobi te elingi esukela biso ndenge nini heureusement chance likambo esalami na butu so ezalaki na moni elingi epesa mpasi message na na chef de l'état mpe na bakonzi oyo bakolanda yo bon message na ngai na chef de l'état na bakonzi oyo baolanda ngai seke lokola déjà mosala oyo ebandi kosalama seke déjà chef de l'état yoka déjà po wana yango atindi mpo mosala esalama soki ezalaki te ezala chef de l'état ayoka eko te nde tomoni mosala ekosalama te mais soki tomoni mpena mosala esalami kitoko esala biso esengo mingi tokunisika nzambe ndenge nzambe asali ndenge mpe likambo oyo ekosalama moto akufi te eloko moko mpe te mpo eza banzela mosusu mpe eza kaka oyo te eza banzela mosusu baprince mosusu mpe bande ebukana solution mpe ezwama te mais so tomoni mpena ke mituka mpena ebandi mpena koleka bien bamoto mpe ezoleka biso babakisa ya liboso mpe babakisana mpe baprince parce que so babakisi prince esala biso esengo makasi ozomona mituka ekoleka ndenge elingi biso batama ozomona tolingi donc tozala bien toboyi souffrance eza ya liboso mpe nanu tozotala na bapolisier oyo ya biso oyo peut-être outi mosika ozoya boye policier mosusu akokanga mutu na nzela batele biso na nzela okota kuna fa bando beta yo bambata abeti yo afuye yo baposhi lokola mwana moke omona tata mokolo lokola nga bando betanga bambata babando fuye nga baposhi oyo nyonso ezalaki na bango osakana nga lokola jour papa batiaki couvre-feu borespecta heure ozonga ndako mais bango mpe omoni eloko te couvre embouteillage ezali motu mosusu ta mosusu asala mosala na mbinza ta mosusu avanda awanaki kole siko transport ta mosusu moto akomi retard ozomona baembouteillage oso ekomi mpe na pokwa bachauffeur bakoma fier bareceveur bakoma fier mona transport passe okoma oyo te batie barrière couvre-feu okota kuna lakisa carte ta mosusu otambole na carte te baolinga fo babando beta yo bambata bafuyo na bapoche ozomona oza mokolo me balobela baogangela oyo balobela na ndenge baoyeba kutu lokola joue bazoyeba kutu teke oyo aza mutu mpe nzambe asali na motu aza mpe mutu aza mpe mokolo fo to respecte. Bonjour maman. Papa message point de vue na yo par rapport ya maesila ekoleka na mokolo ya lobi ntango mvula esila ekobeta tosi komonaki mpo ya mai ya njila esi kobukana eza c'est-à-dire quoi manque ya baterase to eza kaka mbula kotonga mabe ya baprince na biso to ndenge nini? Merci maman mpona liloba, merci beaucoup. Kobukana ya pont oyo ezali faute ya bacanalisation canal oyo ememaka mai oyo mpo ekomisa na rivière canal wana ezali ya kokangama
ya liboso basengeli badeboucher na canal po tangu mbula ekobeta ememi mai wana eke kokotisa mais awa soki otali awa canal wana ezomema lisusu mai te sikoyo eloko nini tozosenga na mokonzi ya mboka Faci Beto ete ese ebukani eza déjà ese arrivé ebukani sikoyo musala oyo esalama na Lumbango soki otali awa kameramene biso akolakisa biso kuna totikali sikoyo na bande moko mituka eza ebele ezoleka kaka na bande moko sikoyo ememi lisusu embouteillage vu que toumelaki déjà na bambouteillage ebele osurtout mouton basalaki tala awa na tre ya quartier 1 embouteillage eza chaque jour soki okei na entrée ya Kimbuta chaque jour embouteillage ezali oyo ekosala sikoyo ya misato donc ezali mpasi tokosenga na mokonzi ya mboka na bakonzi en général ete basala suivi na Lombango po ete balibere biso nzela po ete eza lisusu na pont soki poids eke lisusu kote moko ekoprovoke quelque chose sur danger alors tokosenga na bakonzi ya mboka ete basala yango na Lombango soki bakofungola chantier atati butu po ezali dégâts na kati ya pont ekosala lisusu incendie bato mosusu nde totelemi boye ekwei biso nyonso tokoyi lisusu na mai yango wana tokosenga na bakonzi na bolingo ya mboka na biso ete basala mosala oyo na Lombango ezali danger makasi po eza na katikati ya pont soki ezala en dehors ya pont elingi ezala ndenge mosusu me oyo eza pont nde mpe totelemi boye topesi lisusu charge makasi na pont alors ezali message tolingi topesa na bakonzi ya mboka ete bayokela biso donc batala mpe biso nanu population ya Ntiango toza na pasi Ntiango toza na pasi ezala courant ezala mai tozaka toujours na pasi ezaka po libulu po ebokani te toza na pasi Ntiango tozovivre bien te yango nde message tolingi topesa na bakonzi ya mboka batalele biso bato ya Ntiango papa motuna ngeza boye Ntiango bozovivre bien te bozovivre na bacondition nini boza na opportunité ya kopesa message na yo ndenge nini bozovivre na Ntiango mama merci ya liboso eza nanu courant ngai navandi na Ntiango naza na masina na Kantigo bisika tozali courant ezali jour moko deuxième jour de lestage et puis jour moko wana par exemple lelo eza journée ya courant tozwi yango te ekoya kaka na 0h arrivé 6h bakati donc eza passe mai memema tosengi na gouvernement na bakonzi ya mboka batalela biso bato ya Ntiango na bakomini mosusu bazoseka biso akuna eza mboka mais tozala mboka te tozala kati ya ville ya Kinshasa il faut vivre bien lolenge bato nyonso bazovivre na bakomini mosusu alors biso bato ya Ntiango toza néglige yango nde tosengi na bakonzi ya mboka batalela biso Ntiango malamu merci na bino mpo bosila kolanda biso bino mpo bosi komona ndenge nini population esi kolela makambo boye elekaka na République démocratique du Congo. Bon, comment fait-il bokosala botongi pont bosali makadam mais bozwi baprécaution te to botongaka botolaka mpe te bozela biso bato bayebi kotonga nzela bozela biso te baoyo bayebi kotonga nzela te bayeba esala biso babuzoba na République démocratique du Congo. Toza mboka moko monene mais ya boye esalema te ya boye esalamaka na République démocratique du Congo. Botela bino monde siko nzela boye ndenge esali kobuka na boye esi kobuka na boye bato babandaki koleka bazinzi bato bakufi likambo ekwei toza wapi bakonzi population moto evotaka bino nzela oyo ezaka nzela oyo bainvite na bino to bauta bamboka libanda balekaka mpo baya plesi bino ozali nzela oyo ezaka nzela oyo bino mo bolekaka mpo bokende nini bokende kotambola bokende bavacance bokende kosala bake kotraite bino basoin etu nzela oyo kaka yango oyo donc boluka bato oyo bayebi makambo basala nini bayeba kotonga nzela. Voilà, merci à vous tozaki na nsima bilili l'homme puissant Kabuya. Merci à Moussa Kitoko, merci à Yope Dakosa LK pour notre coordonnateur pour la Moussa Kitoko boza ko sala na kati ya Océan du Congo. En tout cas, longonya mingi na bino, aussi ko pesa bino, merci mingi. Tokuta pour na prochain numéro. Au revoir.